Bandeko na ngai na pesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ye lisusu Nzambe na ngai. Bandeko na nga bolemba ngai te makambo oyo atanga na lembi yango me yango ezolemba nga te. Makamba Pasteur Marcelo Tunasi ata ngai mama Deli na lembi yango na sala na mususu yango ezolemba ngai te. Ozomona dona lobaki nga na bi makambo so na landeli yango si bakundi pe si to lobi o tokokai koloba ba o ba comprendre ba o pe ba ko comprendre te ba tika na bango bongo problème te nzamba za na bango kaka nga na obenga bato na ba ignorant po baza na ignorance yangwana bazo ko comprendre eloko moko te to expliquer bango ba comprendre te yango na ye lisusu na video o ba uti ko tindela nga yango le ba tindeli nga na yoki nga na bi lobi kaka to sali makamba ba lion boyebi video ba lion na sala ki lobiti ya ba lion to lobi eza nini sacrifice ya lobi likamba ba prix alobela ki likambu ya ba prix a payer lobi ka to lobaki yango lelo batindeli nga video oyo euti Angola donc eza eloko moko eza mingi ba photo o bazwi yango na ba video o basala o ba matea ya Pasteur Marcelo ya 2010 bandeko nanga ma prédication o eza ya 2010 pourquoi na lobi ya 2010 pona do eza mélanger bo o penda na moni makasi o aliboso alobi likamba ba prix à payer ozomone donc wana ezali na 2010 po caméra oyo ezalaki ko filmer oyo banda kokanga bango ba photo pardon oyo ezalaki kokanga bango ba photo oyo ezalaki ko filmer eza lokola bazwaki yango na yebi te soki ndenge na comprendre te mais eza ba prédication ya 2010 de l'epo elakisi wana 2010 na yebi te so ba photo nde ya 2010 je crois ba photo nde ekoki kozala ya 2010 oui mais prédication to yebi te ya date nini voilà nzamba azwa lokumu prédication na yebi te soki ateyaki yango mokoni na église mais makamba ba photo mingi oyo bazotia awa eza ya 2010 po tomoni yango moni ba caméra o akala na ezaki okangi ezolakisa na date na C na R voilà yangwana nakoke nango musika te en tout cas ba ignorant penza soki bolandi video oyo boloba ta mama Deli merci siko to comprendre boloba ta bongo soki bokoloba bongo te oyo nyonso koyaka kofinga nga su ndoki na video oyo o nyonso kaka ozala ignorant c'est que oza ignorant te oza ndoki na video o penda na okanga bandoki na ba commentaire na bino po na ngena bloquer bato nyonso botiete ba commentaire wana mais bato babite mama Deli tika bango mamba Nzambe faut qu'on dimaka ba finga osozo ba vérité il faut ba finga oka basala o mais problème te Nzambe kaka azana biso ba tozo comprendre ba myolo ba tozo comprendre bandeko na ngai en tout cas mamba Pasteur Marcelo don Nzambe nde mutalingi bimaka yango nga pe na kozwa sous décision te pona ndolo ba anatika makambo na moni ezo distraire nga mais ezo distraire nga te ne ko comprendre ezo distraire nga te pona ni lobi Nzamba permettre ngai na ke défendre bana na ke défendre bana wana ba imba mema bana na cimetière ba ke loba makambo na tomba mama na bango baki loba makambo pona ni Nzamba sali yango bon po alingi nga na continuer na makambo ya mutu monte koya koloba na te ko mama Deli yo pozaka Marcelo na zapenda ka funa loba ka Marcelo funa loba ti penda na omona ke na zasu na likamba loba te po nga mona ngena tika na nga mais to zawana ezoya so mta tindeli nga ona comprendre non na moni pe sika ba partager yango te na kotia ata aussi na moni pe ba partager nga pe na partager pona ba Deli TV ponga pe ta musu na commentaire moko na kotia wana pona loba mingi te bo discuter te to kende ba mona video oyo comme ça bo video o pa na ite so bo okutuko ato comprendre kate ato o comprendre te Pasteur Marcelo akota ba makambo ata makambo ya lion ya image langage ya ba lion ata soko comprendre ngote na video o je ko comprendre na video o comprendre la réponse ne ya makambu ya ba lion wana bimisi yango et puis maloba Joel Tatoué lobaki abi mama Blanche
azakaka toujours na posa tozala ensemble tozala bien comme il fallait ezala mais simba te abi Marcelo soki liwa ya Blanche échanger biso te en tout cas oyebi ke Joël Tatou te nayebi te donc c'est que en tout cas to continuer puis totia bango na prière ta mosusu babongwana mpo maloba na ye wana so osali analyse nango eza makasi abi soki liwa ya Blanche eteyi biso te pardon elobi kunina nzambe na na bosani soki liwa ya Blanche esali biso soki eteyi bango te soki nini biloko mwa bon je crois bolandaki bolimbisi na bosani vraiment do liwa ya Blanche il faut ezongisa bango na nzela do na sens ke comprendre que sacrifice ebandi ezalaki ka ya bandimi ekoti siko na bandako na biso sacrifice wana ekoti na bandako na biso yango moni mwasi ya Joël Tatou oyo ya bandako beta longo na bazemi do nzamba epargnaki mwa mwasi wana mbeta mosu lelo akembeka lokola mama Blanche ozomona donc voilà tokota na mingi te tokende to natela bino nzamba mona bino bolanda bino moko na kozongisa ngata na ebite soki 10 fois soki 5 fois soki combien de fois na otika ngo ezonga lokwa nde na saleli mo ezonga zongeza te donc nga mona bandaka kozongisa ngo OK nzamba mona bino na saki boye po bomona image bien nzamba mona bino nazotia mosiko je monte fan na Joël Francis tobeta masola ba grand serviteur de Dieu tobeta et puis netse et puis quand lebi masola na jusqu'à quand nous parlerons des prix que eux payons aussi nos prix ma pribotami na pena bandi tofana totiki masolo basala nini tosa bakufaki te biso beto kufati jusqu'à quand tu vas continuer à parler des histoires des autres. Oh, Élisée était un saint homme de Dieu et toi-même. Catherine et toi-même. Oh, il était beau. Et bon, c'est ça. Il y a de cela 15 ans. Je prêche. Et puis le prophète Joël Francis vient. Il prêche. Et puis il dit, votre pasteur est fatigué. Nous allons le bénir et il ira en vacances. Je monte fan na Joël Francis. Tobeta masola ba grand serviteur de Dieu. Tobeta. Et puis netse. Et puis quand lebi masola na. Jusqu'à quand nous parlerons des prix que eux payons aussi nos prix. Ma pribotami na pena bandi. Tofana totiki masolo basala nini tosa bakufaki te biso beto kufati jusqu'à quand tu vas continuer à parler des histoires des autres. Oh, Élisée était un saint homme de Dieu et toi-même. Catherine et toi-même. Oh, il était beau et bon. C'est ça. Il y a de cela 15 ans. Je prêche. Et puis le prophète Joël Francis vient. Il prêche. Et puis il dit, votre pasteur est fatigué. Nous allons le bénir et il ira en vacances. Bande konanga boyoki bino mona matoi na bino. Pasteur Marcelo azote en église né. Ezaki je crois na ba 2010 na ebite te nzamba limbisa nga ba photo nde bazaki ba photo akala mais prédication na ebite ya nenini voilà to ebi prédication te ya nenini alobi boye alobi boye donc ndenga na eko comprendre do ba yebanaki na prophète Joël Tatou to benga mo ba passer ba prophète eza na problème te ayebanaki na prophète Joël Tatou bayebanaki avant alobi nazobetela bino lisolo a vinanga pardon nazobetela bino vinangai abi nazobetela bino vinangai wana Marcelo mutaoloba jour moko tofandi na Joël Tatou Francis
jour moko tofandi na Joel Francis tozobeta masolo ya bagrand tozobeta masolo ya bagrand serviteur de Dieu tozoyoka bien tozobeta masolo ya bagrand serviteur de Dieu wana ye mutu azoloba Pasteur Marcelo tobeta apres ngai nayebisi ye oyebi ke ngai nalembi masolo wana donc alembi kobeta masolo ya bato mosusu nabetaka ka ye aza grand yango nomoni to anviaka te bandeko nanga ko anvie mutu te Pasteur Marcelo anviaki bagrand selon bango bapaster wana bazalaki bagrand abina lembi ayebisi Joel Tatu yango donc mutu oyo apesaka Joel Tatu makanisi ya mabe ezalaki Pasteur Marcelo nzoka ye mutu apesaki Joel Tatu baide ya mabe oh nzambe na ngai nzambe na nga akangola Joel Tatu papa kangola Joel Tatu mo mobala batuta mosu azalaki nde na makanisi wana te yango moni alobi mpe poasa ye mpe alobi na code abi Marcelo liwa ya blanche ete ya biso Marcelo nzambe na ngai Seigneur ok Pasteur Marcelo ayebisi Pasteur Joel Tatu soki prophète Joel Tatu ayebisi alobi nalembi kaka tobeta masolo kaka ya bato wana nalembi masolo wana alobi boye jusqu'à quand nous parlerons les prix que eux payent jusqu'à quand nous parlerons les prix que eux payent donc tontoloba ke Pasteur Marcelo azaki ignorante nzambe na nga mawa mukie na oyokela Pasteur Marcelo elingi elongwa lisusu na makambo oyo Pasteur Marcelo azalaki ignorante ayebaki ke bagrand bazopeye baprix nzambe Seigneur naoloba makambo nzambe sunga biso na Congo yango bato oyo baoloba na nga makambo ese kobonga ndenge nini soki bapasteur oyo bazodetruire Congo bango yeyo bango yo baodetruire Congo nzambe azobanda no na misisa bapasteur oyo nyonso fu babiba poasa babongola mitema so babongola mitema te fu balongwalongwa na Congo wana nde makambo ekobonga na Congo tolingi mpe korekonetre kimbangu te na Congo nzambe Seigneur ok toye tokontinue oyebi ke ngai nalembi masolo wana Pasteur Marcelo mutalobi mpona komi baparole na ye awa mpona bosana tele na okomante jusqu'à quand nous parlerons les prix que eux payent donc bango mukolo nini tokolobela kaka jusqu'à quand tobanda kaka kolobaloba bango mpenza basakrifie ya bato baprix wana eza prix nini oyo Pasteur Marcelo ayebaki ke bango bafutaka ayebaki bafutaka baprix moko na ndimi te eza mbongo ayebaki do Pasteur Marcelo aza parmi bato oyo bakendeki komitika bango moko bango donc nzambe na ngai mama Blanche akeka aboye donc ye mutu akotiaki mama Blanche na makambo ne po esimba Pasteur Joel Tatu liaka azoluka ta mosusu kokotisa mwasi ne esimbaki te yango bakabwanaki voilà yango banda kobeta ye alobi jusqu'à quand nous parlerons les prix que eux payent donc payons aussi nos prix biso pe to futa pe prix na biso de Pasteur Marcelo ayebaki olakende ye moko ake kozwa na mwana mobali abatu Joel Tatu ake kozwa na ile wana na neni nango wana nayebi te so na 2010 te na 2010 te mpona suka na le alobi likambo moko ça fait 15 ans nayebi te c'est que asali 15 ans eza banda bakotaki banini na bango 15 ekoki Pasteur Joel Tatu alobi na église na ye na église ate alobi na église ya Pasteur Marcelo
passer akende kopema nayebi te kopema ngo ya nini akende vacances nayebi te so ezali kaka vacances ya normali nakende afu isi to poto to nini wana nde nayebi te peut-être pas alobelaki on a spiritualité wana nga na comprendre te mona tia commentaire eza te ok donc alobi payons aussi nos prix biso mpe tofuta mpe baprix mpo tokóma mpe lokola bango voilà alobi après wana Marco wana c'est que cause à l'église a passé nani abi Marco e botami après wana Marco e botami ngai pe na bandi nayebi te soki avant nanu bakoma bapaster bakoma bazalaki non seke bafrère kaka à l'après babeti masolo bapaster oyo nde babo bakota biso mpe basala basacrifice mpo abile prix biso mpe tofuta baprix oyo bango bafutaka na ndimi te baprix wana alobelaki eza tolalaka bajeune mabumu na se tolalaka boye na ndimi te ke eza bajeune baprix oyo alobeli awa Marco ebotami ngai mpe na bandi tokozo continue alobi tofanda do barumelaki mwa ndambo do bafongoli baeglise na bango seke oyo ajoli tato ekozala Marco wana nayebi te yabi Marco ebotami ngai mpe na bandi do eza ebandeli ya baeglise na bango abi tofanda tolobi do bayi kosola su bango mibale nzambe tolobi nasika Marcelo mutaloba ina ndimi te ke parce Joel tatu mutaloba po ide ewute pa Marcelo ya ndeko nanga tala muto osolola ne masolo ni ayelaka o masolo ni ayelaka yo tolobi totika masolo tolobi totika masolo nayebi te masolo nini balobaki batika balobi totika masolo nzambe nanga soki bandimi bapose question te nayebi te pourquoi babi totika masolo basalaka nini abi totika masolo bango do bagrana basalaka nini biso pe tokosala ozomona abi basalaka nini biso pe tokosala bakufaka te ozomona abi basalaka nini biso pe tokosala basalaka nini tokosala bakufaka te biso pe tokokufa te ozomona nzambe na nga donc eza makambo makasi donc ye ayebaki basacrifice wana ebomaka nango bango te bato basala basacrifice wana bazalaka na bango na bomoi baza na succès baza bagrand donc biso mpe tokokufa te tosala na biso basacrifice tokufa na biso te nde tomona bango wana bazokufa na bango te selon bango do bango bakufaka te basalaka nini biso mpe tosala bakufaka te biso mpe tokokufa te Marcelo aloba ibongo ti ntango nini okolo aiwana siko azoteya bandimi abi ti ntango nini okoloba kaka masolo ya baninga bongo yo moko Tito nino balobaka bango bazali bango batombama bango boy yo moko otombama te bandeko nanga eloko na lingaki na partager na bino yango oyo ba ignorant boyoka ba obofinga kinga indoki bo retirer maloba na bino bo senga nzambe bolimbisi nde tofinga mama Deline ndoki nde azolobela makambo oyo nakoloba peka nakoloba yo olingi te tolobela maramba Marcelo kotala kate so moni photo Marcelo poto otaka ba photo so moni photo Marcelo kotala te conseil na opeso kotala na yo te po olingi na oyeba te olingi te tolobela maramba Marcelo yo kende tala no ba théâtre ezokota ebele kende tala ba théâtre keta ba théâtre so ko finga ka ndoki na bloquer finga ndoki na bloquer po bo finga kinga ndoki kuna na ba video wana mususu po bo muyokaki ote boyokaki ote mena oyo so finga ndoki so ko za ignorate oza ndoki nde yo oza nde ndoki yo na ko bloquer oza suna droit na chaîne ote au contraire so boza bana nzambe folo ba pa mama Deline siko na comprendre folo ba ke siko na comprendre
ozomona en tout cas nzamba mona bino nauti kotala video moko nasalaki mpona Denis Lesi bon wana nakolobela yango nsima en tout cas nzamba mona bino video eke molai te yango kaka natieli bino bozongela yango mbala ebele nga naboyi kozongela yango mbala ebele mpona ekosala bino molai yango nasuki wana nzamba mona moko na moko vraiment makambo do Joel Tatu yango na moni bato mosusu baseliseli Joel Tatu banalise do bayebi do maloba Joel Tatu alobaki bozongela yango su bolanda yango bomonaki eza mpe na message codé na kati wana bayebi donc je crois que baoke na obongola mitema je crois que baoke na obongola mitema en tout cas nzamba mona moko na moko na suki wana kimia na Yesu Masiya eza na bino na kika ko partager bino ba video oyo maloba oso na zui pesu musu na otela bino nga muto ya okanga basinga te mama de ligne koloba te non na laksa no video o na saki ya passé Denis Lesi na otiape commentaire na ibisa bino yonga mama de na otelema na koloba do nzambe moko azolinga nga na loba nga na tika na kanga mnoko bino ba obolingi koloba te boloba te nga mama de na koloba na nga et puis nga so oza na likam na nga ndeko moko na mona message moko ebo yo pe to ya kolobela to ya osabo ya kosala na bino ba video contre nga bo kosala nga aza na fier po nzambe aloba na nga o nyonso atusha ko na betaka ye o nyonso atusha ka ngai nzambe na betaka ye nzambe aloba na nga bongo puis o nyonso atusha nga beta ye abi o nyonso akotusha na kobeta ye eza teke nga naloba nzambe beta ye obetama et puis akofaire comprendre oke na beti o po tusha Deline c'est ça bona tiki bino ndamba za na bino ndamba mona bino so na zwisu na koya koloba nzamba asunga pesa makasi comme ça na koya na makambo susu o tolobela na Deline Télévision bo baete ba Deline Télévision nzambe nde na oyebisa bino nzambe nde mutalingi to bimisa makambo oyo batu wana bakomi na suka bokanisa ka nzembo o na embela bino bomona bango bolumbu na bango ngai kimbangu nalakaki bango bana na nga boyebe te satana ntango abwakamaki moto na ye ekweyaki na Congo Brazzaville yango bomoni ngai kimbangu na ye ekosukisa mpona kokata maseke ya satana bana nalingi nakende na suka ya likambo na Congo Angola bato mabe basuki bana ngai kimbangu nasukisi bango bomona bango bolumbu na bango ngai kimbangu nalakaki bango papa kimbangu alakaki bango na mboka Congo bakobima na pwasa na mboka Congo wana oyo ezaka ebandeli bandeko nanga oyo ezaka ebandeli na Congo kimbangu bakobima na pwasa talaka komba kimbangu eza révélateur des choses cachées muto oyo alakisaka mabomba mi azwi akundoli abimisi komba kimbangu signification nango yango wana do bazobima na pwasa yango botikanga mama Deline bopekisanga te mama Deline tika biloko wana te na otika te don nzambe ye moko azobetelanga maboko po ye moko azolinga botala ndeti biloko aboyinga na zwi na bombela bino do bolinga na bino te boyeba makambo o pase maselo ateyaka makambo ya balion oyo abimisila ye mwasi na kufi nzoka te esa alobelango ozomona yango oyo na repetele bino su maloba mbala suka na suka kana nzamba mona bino merci na otia su video msu na pokwa nzamba mona bino merci